ta maman bote Aïda. Poko ya Aïda. Abenge impoli mabe. Abenge lokuta mabe. Aloba neni mabe. Aïda on sali on. Pas micro la bande, faut comprendre. Peut-être dans qui petite amie na peut-être dans qui pourquoi qu'on va abimisa kaka ke bazaki monter en balle. Pourquoi? Compte déjà piraté, compte déjà piraté. So yo za koko, yo za mwana muke. So mwana leo mwe sepe so te benga na privé. Na mulai na oleke na mulai. Na âge, oleke na âge. Na compte bancaire, oleke na compte bancaire. Et ma musu pe bisaka na bana mike. Pourquoi bino mikolo ba okota? Bino musu comme ça on va bureau dans la muna tongo, okota na Facebook. Oyena otongi na ba statut bato. OK na Instagram. Otongi ba oh periko eza kitoko te et la mo eza kitoko donc yo vino bena au travail au yebi ko mixer ba page nyonso ba bureau nyonso. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa nakona bisoli d'amour et qu'on a un jour d'anniversaire. On va passer à ce qu'on a battu, hein. En tout cas, ça fait plaisir au fait. Aujourd'hui, j'avais bien voulu au fait, parce que il y a des messages que je reçois, mesdames, messieurs. Yasuka, pour un artiste comédien. Je vais d'abord commencer par vous saluer. Na kombo ya Nzambe tolinga ko remercier Nzambe a renouveler la souffle de vie na ye na biso à chaque matin malgré pandémie malgré Nzambe a renouveler ata oza ata na coronavirus mais ye au moins lobi a continuer ko renouveler bonté na ye et puis on dit merci à Dieu pour son nous souffle katani pas c'est que lobby espoir est toujours donc à vous tous qui aimez Nouvelle Tendance Télévision plaisir est toujours intact il y aurait que moko na bino moko te à quoi isami moko na bino moko te à longwe moko na bino moko te bozaka wana kaka pour nous la information en fait ça fait plaisir en fait et pour aujourd'hui comme vous le remarquez laza ngamo na plateau lelo eza spécial ngwende na bandimi comme ça on a le quoi mayanga ni na bandeko mingi balobaka internet hein amiral balobaka internet c'est église te mais na ngwende internet eza église pour ça que c'est un côté à toroté n'est-ce pas voilà na ngwende internet eza église parce que s'il faut tout le plus de solutions pour na communiquer un peu quoi atténuer ba fanatique ceux qui tout ça mis par rapport à artiste la bango tout ça là il y a une partie il y a déjà église pour na kotia kimia na ngwene to ça réfort ya ko éclaircir tom sous artiste moko aloba ki momoko boye ko comprendre ngona ba ndenge moko boye to lukeli bino source to lukeli bino ndenge nini ko sala po bokita mutima parce que bango baza wana ka pona bino pe boza wana ka pona bango. Je salue en tout cas Billionaires Bolanda Bisso au travers Nouvelle Tendance. Merci de renouveler votre confiance. Merci d'inviter vos proches à s'abonner pour te le baki. D'ici là, la maman Ngwene Babiso quand on a 100 000 abonnés.
spécial ngwene to sa ngona mboka mususu bo sanga plaisir pour sa avion et ça makasi malgré confinement et aussi la 100 000 abonnés directement cadeau nanga. Donc abonnez-vous massivement tant qu'on coûte na biso lelo. Dieba ke to sanga na chaque semaine ata 2 fois. Mayanga ne zanga raté yango nde pour na kubeta moi itokia par rapport à artistes et comédiens. En tout cas, émission plein des acteurs et émissions autres le artistes et comédiens. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais bien en tout cas na occasion de l'émission Oyo de présenter heureux anniversaire de l'artiste comédien Nabiso. Là je vais citer Jordan par rapport à Kindo Kinayo Kando Beta Batmisumi tout. J'aimerais bien découvrir mon ensemble Nabiso Awa. Photo, il y a une actrice qui est très belle. Elle est très belle, elle n'est pas rancunière. Nanto mona na makambote na internet. Oh et mata qui ekita qui bafinga qui afinga qui non. Lelo Skoyo, c'est son anniversaire. Au nom, il y a une émission plein des acteurs te présenter. En tout cas, te souhaiter un heureux anniversaire à toi. Nzamba Batela. Continuer au Samusa, non Kitoko, garder toujours la valeur nayo et la bien Samantha, ba fan no balingaro kandungo zalaka. Encore une fois, joyeux anniversaire. Et à part Samantha, je vais aller rapidement souhaiter joyeux anniversaire à Madame de la Paix qui est un artiste du groupe List Boy. Bon, bah, un papa Mundoueri. Maman de la Paix, Mikolo, pe l'internet, à comment alors là, Loubou, ndeti façon. Donc, internet, maman de la Paix, je pense que ça m'a été les lopes, ça m'a été manaye. Donc, Mboutoukulu qui a mboté, Congo, heureux anniversaire à toi. Nzamba Paix, Salissou Makasi, on a besoin de toi. On a en tout cas besoin de toi. Au Samusa, on continuer pour l'embatter, pour tika, pour ça agilité parce que ma fan na o balingakayo mingi. Alors troisième personne na biso tosu qui s'appelle pour na ye. Aujourd'hui là c'est vraiment spécial parce que il y a aussi un acteur à Botami quoi lelo abakisi bouger à Sika au nom de Chérika Tumba. Chérika Tumba Jésus-Christ. Un acteur il y a very au fait. Yé azarane oluke na problème yo monde mto yé ba problème no bisiko osuke la lango asa jamais na problème na mto ya lo bara vérité. Artiste Chérikan Tumba heureux anniversaire à toi Nzambe ya batela Nzambe ya bomba yo continuer comme film kitoko continuer ko incarner ba rôle kitoko. J'aimerais aussi à ba producteur botala dans Chérikan Tumba parce que il a beaucoup de choses européennes sur ba fanatique na mais apparemment bon solliciter tes pour ça ba film. Donc c'est un peu ça. Les anniversaires de l'artiste Nabiso. Alors par rapport à l'actualité, tu vas quitter nos l'effort européen, ça rabine nous attends moi comme il balait misatou et bandosang até. J'ai des rapidement on va passer par fiche et film oezo bima déjà là. Ba bisko avant ba na chaîne na bango. Avant les gens na bilo na bango tout ba na nouvelle tendance par rapport à respect kaka yangwende. Alors il y a l'artiste Lianza. L'artiste Elianza, artiste et comédien, mais il y a un moment où tu as lancé un numéro kata bao fait na ba gag, mais il a quand même décidé il y a retiré yango siko pena na single mobimba et Rosala disponible bientôt là donc affiche nango yango na déjà donc l'artiste Elianza. À très bientôt vous aurez kata bao na chaîne na ye. Alors à part artiste Elianza, toi encore voilà l'information. Il y a 2 films en fait deux films artiste Douche Kapanga déjà na site na ye bozo a film moko oyo bo redécouvrir Igor 2 minutes bo redécouvrir Eric Chumbulu bo redécouvrir voilà Muscador donc artiste ba sali pena maramba kitoko côté kuna et na kena ngambu ya Top Vision voilà et na film moko pas 2 maîtresses à la fois si vous voulez comprendre bien quand on a Top Vision bon on a film pas des maîtresses à la fois ils ont déjà disponible donc je pense deuxième épisode déjà ils ont les cas là vous allez découvrir Davina na maman Ailinga donc voilà et c'est tout pour aujourd'hui dans l'actualité à film alors on va essayer un tout petit peu le bara kotolelaka na ba obalelaka to sepelaka pe lokola na ba ndeko yo basepelaka na basepelaka au fait à l'âge dur to sepelaka ba basepelaka to elaka na ba obalelaka na compte émission plein des acteurs to présenter en tout cas ba sincère condoléances une artiste Marina qui a perdu sa maman hier donc sois forte to za de cœur na yo Nzambe nde mutapé ça kaye moto azui donc gardez vraiment Kibonzambe comprendre que dans la biso on est tous de pèlerins
au nom il y a émission Planète des acteurs Nouvelle Tendance Mobimba de présenter vraiment sincère condoléances. Voilà, alors client spécial Nabino Sobola Nabis au travers le monde, vous nous appelez de partout, ça me fait plaisir depuis Lubumbashi, Bafan tout ya Lubumbashi, Bandeko tout ya Butembo, Bandeko tout ya comme on a tu voilà, Burundi, vous nous appelez en tout cas de partout, Kenya, Nairobi, Belgique, Suède, Suisse. Malgré le confinement, merci à conseil Bozo Pesabiso, merci, hein, merci à l'assistance, je pense déjà, je vois à Jordan. Tu me fais peur au fait, il faut te déplacer. Parce qu'on se ressent, on est chef, il faut sauter la lobby bien, tu le mabé. En fait, l'émission, on est à l'aise, hein. On est à l'aise, sur le côté, on a un dakou, ceux qui vont intervenir, les lots, c'est vraiment spécial. Si vous avez l'artiste, il y a beaucoup de commentaires, je suis telle personne. Le ramener sans problème parce que ces émissions autour de la Baptiste comédien. Exemple, je suis Baptista. Mbala Baptista bo sepela na news Baptista te na ebisibino. Je suis telle personne. Au comique dans commentaire wana malgré au finga mais bana le je suis telle personne. Mbala to le l'artiste na yo préféré. Total appel artiste nini o ba to commenter plus na kombo na yene ye to matela ce qu'on wende prochain na combo ya artiste wana. Alors baby koza mamé a passé hein. Koza mamé a passé donc koza maman les a passé. Deux fois na mona le roi la maman artiste comme dit na comme maman na bango. Beaucoup zonga koko na bango, beaucoup zonga responsable de la bango, je ne sais pas quoi. Tu te réveilles un bon matin boy pas mais ça oyo kité nani kuna basali ebo. Nani kuna lobi boy. Nani kuna simbi boy. Je vous promets que tu as un spécial téléphone ouvert. À très bientôt là. Hein, chef? Tu me signer le rongonan. À très bientôt là, un spécial. Spécial en direct. Comme tout le monde, si je il y a trop d'artistes comédiens à biso, plus, comme la chaîne télévisée, la chaîne pardon YouTube, artistes à biso, plus, comme journaliste, collègue de service au fait. Bienvenue dans le monde Nabiso. Est-ce que ma fan ba yandia ngondeni? Comment on a les lots? Ndegoma boye ashuaka très kitoko. Mais to moni epé comme journaliste, oh ça peut ka kitoko. Tout ti kaye na biso mbale apona moko, bon c'est plané mingi na nini. Et ba si je te ça là ba direct, je pense d'ici là, to me un peu débattre na bino parce que ça sera aussi la première fois peut-être to d'échanger en direct. Voilà. Alors tant que tu auras temps qu'on soit artiste et comédien, mingi ba reprochera na presse parce qu'il faut qu'on se le dise hein. Bino, otaka ba titre mabe. Oko yamba mutu songolo. Exemple. Oh na programme te na kota komone awa. Oko yamba ki peka peka. Obi ki peka peka. Abeti masolo par exemple ya simisé. Allez, bon ta komba ki peka peka na simisé der. Bino, ba journaliste d'ailleurs, ba émission na bino. To bando le cannabis sauté ko komi obebisa boko bundisa biso boko mosonisa biso ah netinga ko tubo épargner yango déjà parce que moi quand je t'appelle tu refuses de venir sous prétexte que non voilà titre la biso et rosepelisa yoté mais je vais faire mon ngwende je vais parler de tes histoires et tes affaires là en tout cas ngwende na kokota na makamno même aux na plateau tu vois comme ça là regardez un peu le nombre de vues regardez un peu de commentaires malgré monsieur Zaya Kofinga regardez un peu de j'aime. Vous voyez? Donc, de artiste comédien, comment moi, je peux attaquer peu presse. Hein? Non, rien n'a raté. Émission, on a titre. Oh, à titre plus. En tout cas, de côté, on clair. Jamais, pour mon émission, Oyo, bon, ça, lipo na Gédéon. Na 4 émissions, vous savez, na Gédéon. Si vous avez comme artiste comédien, Soso Kingandi. Déjà, cause en titre, il n'y a pas de souci parce que Soso Kingandi, a un titre, non? A un 4 maçon, on a vu, non? Mais parce que c'est comme comment condamner moi mon qui on peut découvrir peut-être pollution il y a ma chaîne YouTube comme tellement trop de artistes na biso comédien mais c'est que les bâtiments comme qu'on se poser la question ça que ne refaire ego là à la chaîne YouTube ne ko Kofi Olomide à la chaîne YouTube ne ko Fally Ipupa ba la chaîne YouTube donc na domaine kasia ba film ne ko go à la chaîne YouTube. Merci Johnson. Alors, on a chaîne YouTube. Nansus. Ini Edo.
alors la chaîne YouTube est-ce que comment ba journaliste pendant que le gouvernement a biso et na biso te oui gouvernement biso to ko sa makambo mieux que bango ba taper la chaîne YouTube est-ce que ba comment ba pandisango je ne sais pas, il y a un bus comme il fleuve, comme trop, sur sa chaîne YouTube, il faut qu'à comme journaliste. Et là, quand on est peu bon, on peut renforcer ma film. Mais sur ça bon, en tout cas, tu redécouvres, j'aimerais bien. Na lo belango pena trop tes potes, ko lo belaka yango. To retournera yango ba artiste comme les ba bisa biso. Vague coach na 2019, 2020 bango tout presque. Chaîne YouTube a comme journaliste. Chaîne YouTube a comme journaliste. Baromeka moi en tout cas il y a sans polémique hein baroluka moi romeka moi mke ko expliquer biso mixage ya bilo wana pourquoi banaka les akite siko ka ndeko mi touche à tout kaka to kolobela ngo en live ba fanatique pe ba intervenir pour ba fala mbito di yom to lobaki ba fanatique pe ba intervenir ba yambiang bazo yamba to recevoir bino ndenge nini na ndenge bokomi ko hein ko sangisa moi mke musala mais sinon bazo sa musala bango pe normal. Bah, ça on fait bien ma cassi ce que ça wana kaka déjà est-ce que ça que c'est comparé na artiste alibanda so ça que c'est comparé na artiste alibanda ba artiste alibanda auto enviaka ba na ba chaîne YouTube mais bango nyonso tende ba koma ba journaliste parce que tout le monde on peut tamsu bo koma pe na millier moko boy open artiste face na limemia na yeba tie pe na place donner on a yo na piu à ne poser ba ningi ba artiste ba question c'est bon c'est pas bon. Est-ce que les femmes ont besoin de charisme ou comme ils ont mikolo? Les femmes ont besoin donc tout ça. De rolobelango na bangwene o ezaroya. Les autres ont trois sujets au fait. Trois différents sujets. Vous m'avez appelé, Fallon Bito dit là, yom to côté la bango, na côté la banane na salini nani. L'artiste Aïda Mutakalize. Quoi? Tiens, quand moi l'inanga siko ya message wana. Na combien penango tiens. Artiste nani? Aïda, Asaline Mutakalize. Ah! Aïda, Aïda Mutakalize, Aïda Mutakalize. Tala kutu ke na site qui sont le parlo au monde. Ke na pas sont le parlo au monde. Le wanga maramba artiste déjà est affecté. Ngana mo andika basala ngai. Mais bon. Atisana nous makantina c'est na ba qu'est-ce que je pourrais partager na bande de connaissances balinga ngwende. Car na ngwenda lelo, on aura encore à parler de l'affaire Brufi la merveille Tantilinda et son président Mbali Osombo, le vieux Freddy, qui est trop vieux Freddy, Mbali Osombo. Basala qui va voice moko, ba vidéo moko apparemment le fanatique Missou va comprendre, donc Missou va yambiango na ba ndenge moko boye. To remeka pe kopé c'est la mo explication ka ana ngwene na biso ya lelo. Et si j'ai mususu ezali affaire phénomène esobe oyebi mokili atolo barate penza. Ato kota makambo batu te ato salaka soki nini ato mibombaka na internet oyo bolukaka oloba artiste phénomène esobe c'est parmi des artistes oyo faut tobito bana repesa ba félicitations chaque jour to repesa ba félicitations parce que loin de buzz na ye ya musana ye to découvrir ka ye na koloba mbangu ye ap na référence ma bébélé au fait a changera banzembo alobaka mbangu anota la tu papa ya mama pa moi ataka micro ya ndenge moko boye donc ana ba style ni ba façon mais c'est parmi ba artiste oyo ba kena ko prêter même na bino pe bobo tumbole nda posa na Zénith de Paris parmi bandeko oyo ba kena na délégation ngia mama kanda oyo rasona me makalo ba ka ye fison ça une vie de loin je pense. Mais beaucoup ici est kana makambo yo na mandolo bana dobi ba artiste bazo condamner ba journaliste botsara ba faux titre. Je reviens encore botsara ba faux titre peut-être yango ne sali que ba artiste ba comme na ba chaîne YouTube bango na bango ba banda ko geranaka ya yambi eza idée mabete za kutu kitoko kutu bien bon bien makasi mais le repesi ce ko moi mukeko to analyse to vendre likambo lelo parce que phénomène est sobe yemo ko peut intervenir. Vous aurez son intervention car en émission à l'élo. Et la chaîne Moro YouTube, n'est la cas aux images dans site à moto, au tiers panayo. Quelle image soit protégée ou pas, aux image au tiers.
artiste phénomène esobe asalaki vidéo moko na vidéo wana asalika campagne de sensibilisation par rapport ya maamba corona pandémie oyo nyonso ozobanga ngo biso toko motambola mo ba 100 mètres tozwi mo précaution na belé pour éviter au fait même mosala ba oyo biso tokoya boye ba service minimum kaka okende place boye bokata avant makambo belé en tout cas on est bloqué na ba côté presque nyonso ndeko sobe asali sensibilisation na ye eloko baartiste belé ku basali yango te vous êtes là kaka po nzonzingi atikaki mabele polele moment mboka eza na posa na bino bosala te bon s'il faut vous bercer tokobercer na ngwendo topetaka honneur na baartiste comédien mais soki mpe bosali likambo malamu te tokoloba parce que bosali likambo malamu te nos artistes basali ba vidéo namonaki Ursule Pechanga namonaki Alain namonaki en tout cas bosé belé bosé baptiste ba vidéo ya sensibilisation d'ailleurs nouvelle tendance spéciale qui campagne de sensibilisation par rapport à Mamba Corona. Est-ce qu'on a chaîne YouTube moko yande moko chaîne wana des artistes comédiens Monsieur Gingombe chaîne na ye kombo nango ML sans stress je pense TV sans stress chaîne ya artiste comédien Gingombe mais tout le monde va poster vidéo ya artiste comédien esobe la chaîne ya artiste Gingombe il y a pas de problème il y a pas de souci là-dessus en tout cas c'est la famille toujours ba image ka bongo parce que lo que bomi esali na ke toya le loto lobela ngwende po mukolo likampo da sepele na ngote na titre Jordan moi j'aime bien parler avec de preuves au fait site chaîne comme il y a site ya ngoyo mais ce que titre ndé bâti l'artiste phénomène est sobé mise à quarantaine testé positif donc bakangi artiste comédien et sobé na coronavirus tiens moi ce que on a Julien on a quand même na tiens René Cavassé de son excellence bakangi artiste comédien et sobé phénomène en quarantaine au fait et là pandémie ngo ezo na ngo mutu nyonso c'est pas dit que non ata pasteur ezoete a comédien ezoete na mboka mso monde pena ba homme célèbre pe ba kufi na malade yango ba politicien pe mso ba kufi na malade yango mais esobe oui biso mo presto yoki yango te totali na ba statut ba ndeko mso ba monyango te et puis ya mo pena ya ngana e pena mo kokoma na pe ndenge ezala kaka c'est la famille ni likambo na belaki mais na chaîne ya ndeko Gingombe azak acteur comédien batie titre ya lolenga bongo contenu ya ma sensibilisation mais contenant ya ma campagne de sensibilisation mais contenu artiste comédien et sobé bah ça les tests oui c'est vrai abimi na coronavirus bah tiens tout loin de la maison pourquoi ceux qui ont chaîne YouTube ya muto za comédien té réaction ba bino ba comédien ngez dandeni parce que vous êtes là so ba sali titre moko ya likambo kombo ya MC mutu ba sala ki bwebe bino wana bokozala ya kobenga monana akomola ksanini ba titre belé aluka bitumba aluka banini bon et uti siko na kati na bino moko ezaki émission té yaki campagne de sensibilisation vous avez une émission oui une émission makambo balobela na kati ya krolo ba paye moko na ndenga munoko ke non na salaki kisi na salaki boy mais phénomène a posté le on a vidéo ni na ye to moni yango na chaîne YouTube oyo eza ya artiste comédien s'il vous plaît ngangula ya titre bongo muninga mbali ana famille na ye ana ndaku na ye mais bobimisi yango genre que voilà aza mise en quarantaine batie loin de sa famille pourquoi après na sima bolo bake bozala bolingo non c'est que ceux qui te moni tant na loba que ba commentaire ebele ya rofinga za na ba émission ezaka bien bino artiste comédien mbosala ngo bon je ne dis pas que Gingombe yaza parmi bato ba tsara ba commentaire mais je le dis seulement que lorsque bolo boye ça biso que non ba commentaire ya rofinga boye c'est que za la bino pour ti boye ezali loko to ko mona ngo peut-être na site ya mutu oyo asa acteur comédien té là c'est bon ba oluka buzz ba bina ba artiste comédien té ba mona bango na musika ko ya bino to kolobela ngo ndenge nini en fait na ngana ezali kambo ele gara boy mais na moni ele katé parce que lobi to boy to kasus que site moko boy acteur comédien ba lobi ke nani akufi non
S'il faut créer de base, oui, il faut créer de base. Et puis, si tu as ça là, mettez des films, mettez vos œuvres. Bobi que la politique bazate, bosse le film pour bino la bino, bosse produire, yo moko luki moyen na yo ça les films non. Mais ça là c'est film na yo, c'est pas film on a kati soit on fait des missions na yo ne ba comme ça commencer des missions. Oui, on encourage, moi j'encourage Fatou Kayembe. À ce ça des missions belé ba fani katale ya na moment na que mission à tout moment. Na place ya ko déformer mais au briser na ba fanatique. Et so be na Congo na biso da ali pa ya manteko fete na balabala. Que non kokoya même ezalaki technicien yo kaza mukolo chaîne même ezalaki yo te et puis oh non loba ti lelo ezaka wana titre wana ti lelo ezaka wana so ezalaki nouvelle tendance mitetaki non artiste comédien esobe boye mais tant mosusu ti lelo tongo tosukila ngo so bisika nini soit émission na nano ya so émission na ote boye pas phénomène na likambo kasi. En tout cas, personnellement, ça m'avait vraiment dérangé. Et bon, on a mouton finger. Moi, je finger dans les commentaires. Mouton finger, on a ébi dans yete. Pourquoi finger na mounene bon? Je m'en fous. D'ailleurs, na ébi ote. Ato bi ke na ati la maison atina. Na ébi dans yote. Mais ce qui mouton finger na ébi yo. Soit na changer attitude na zara na envers yo. Parce qu'on a un moment oyo, asande kona yo, bosala musala moko ata luka mbongo ngo. Pour des abisso mon be faut titre a ezarate. Si tu as tout au temps dans la mission, surtout une mission personnellement, et ça a fait une mission. Phrase il y a le Cambouane et Zangite na kat. On peut mettre peut-être un titre pour attirer, oui c'est bon, mais pas jusque là. Pas jusque là. Bon, le bagage fait un méthode d'aline koloba mingi, voilà, il y a comment côté la caméra boete, comment ndeni. Non, côté la caméra, j'aimerais d'abord ensemble avec vous, tant qu'à réaction artiste c'est parce que yemrope ayoka qui a une famille na ye. Période où tout ça, donc où surtout tout ça confiné, donc tout ça confiné na makambo mokili. Mais pour la beaucoup misanzambe kubuka mabolongo, en tout cas tout ça confiné que to kubuka mabolongo na biso ko sambela nzambe. Mais bandeko eloko bomoni nga na sali vidéo oyo déjà bolingisa parce que les allés bafan nanga bamesana nanga iboete naza mutabi lobela te. OK. Naza conflictualité, naza rankinete, naza mutu moko te bato bamesana nga so bato bayebanga kaka na musala nanga o nasalaka. Ça c'est vrai. Grand comédien, asala biso ba théâtre kitoko, asepelisaka biso, asekisaka biso na bandako, na bafamille na biso na bana biso. Mais eloko étranger moi moke parce que ba fanatique ya la vie esobe ba bengi mingi na monde, ba bengi trop. Bazobenga partout dans le monde entier. On est dans minute où bato nyonso tu baza confiné, donc ça dit mutu tout sur les réseaux sociaux. Donc ça dit mutu mo so sali message mo na minute ba a poster yango donc ça dit monde mobimba. Bazozo yango mbala moko. Na comprendre le téléphone nga esonne ya kosakana te bato babengi même awa. Donc ezana ba ndeko moko basala chaîne na bango ya YouTube. Oui. Mais bazaka ba vidéo te, ba yibaka ba vidéo ya ba adresser na bino. Nous va tout ça acte moko donc va tomber qui m'a bé va tout aller c'est encore tout par au-delà de binoki parce que vous avez le kuta au yibina vidéo nanga yebisanga au biso moto tsango na chaîne la biso ya YouTube donc ça veut dire chaîne la biso so botali pour moi la vidéo wana na Sobe Show TV so pe bolingi bo mona ngo susu vidéo ngo otala ngo na Instagram na biso donc ça dit radio Sobe officiel. Donc ça dit ndenge zawana o mama coordonnatrice na biso azali wana ozo landela mama na biso Francine Nitu Jesco ya yebi mama ngo très bien et puis déjà boum c'est repéré qui a dit phénomène et là on voit les mbala moko bato nyonso tu bakoti ya maluba bakoti ba James Mabia la Playboy bakoti bamungali aussi ba Yves Pambane ba Bob Dientomba donc ça dit staff eza pena mopange ba mama yubika tout le monde bazo so bapika phénomène esobe en tout cas eza solo na tout bango nini na chaîne na biso o to tsaki na ba Facebook to tsaki na ba Instagram tout bazo ngo ba tsengo na chaîne na bango ba tsena logo na bango donc ba tsena logo na bango yoka sko titre bati pour pas peine na bato bakota baluka ba vie
nakombo aladi esobe mpe na video aladi esobe me na ndenge sikoyo ke baboma image ya aladi esobe tala titre bakomi les comédiens de Ladi Esobe mis en quarantaine testé positif bandeko atabinomo les comédiens donc bakomi triste les comédiens Ladi Esobe mis en quarantaine testé positif bandeko na ngai mutu oyo bametre ya quarantaine ngai oyo na pale na nga awo na ndako na ngai shenga bato bayebi image ya bato ebele baya bana poto ebele baya na yamba bango mpe na pale nde baya boye bazebake phénomène esobe azosala video wana mpena chini na pale na ye vraiment en tout cas toyoki intervention et artiste phénomène esobe le roi du rire. Il y a des choses au balo basal va créer base pour nayo ou bien bon on laisse tomber quoi mais na makambo mosusu so ba créer pena pour na obi niet non non pas jusque là déjà boluki ba vie bozu ba vie c'est bon limitez-vous wana à la place ya ko mama mutu déjà vidéo kutu oyibi likola nyonso wana mise à quarantaine chose aki ba bataki yo so bataki ndeko songolo paka engeza ndeni ndeti botouche ka mutu mo webi kaloba te po ezaki mutu musu pena botie ka titre lolenga bongo mais bon moi déjà 7 ans 6 émissions eza babandi kofinga na journaliste amateur bandi su kofinga nanu mutu apostaki mais loko eza sikoyo mokolo chaîne artiste comédien ebela nini wana eya théâtre te. Est-ce que vous ne pouvez pas vous concentrer juste dans des missions kaka, soit au film, au making of, non? Non, on a pas Lianda TV, on a pas s'abonner à la groupe, à la chaîne d'artistes. Hein? Et moi, on a appelé Barcelone, une mission engagée à Moutné, on a fait la mission. Et puis voilà, elle met des films, elle colle à film, la télé-réalité, moi, bah direct, non, ça là. Et tellement, voilà, c'est bon. Pourquoi seulement qu'on cause à titre? Parce qu'il y a besoin de bambi titre bon il y a petite na biso télévision de 20 ans tout ça makambo wana et tous les appels message j'excuse depuis bo poster qu'il y a plus de 3 jours ti lelo message excuse des até hein pour bolo bateke bo s'excuser na privé non pourtant bo poster mama malade na ye ba fan na ye pe ba yebi ke artiste na bango aza malade tant bo monde ke bo sali makambo o mko nzoto asepe na ngote excusez-vous mais j'excuse des até hein en tout cas, c'est vraiment regrettable. Moi, j'ai un sujet la liboso dans Ngwende 10 jours. Et ça qui peine pas, on a fait de studio en tout cas, c'est sans polémique. Toi, querelle, mon côté un artiste Gingombe. C'est juste que si c'est des balles, les chaînes ailleurs, on te le parce que les artistes comédiens. So bien que j'ai un moutou moko songolo par là oh nan to linga to lo parce que ça bi loko to lingate bon tu valait aujourd'hui on a passé nous annonce ba film oh ba artiste ça ba ko c'est déjà dimanche lobby na si nous ba anniversaire ya artiste ba mbele ba attendre so ba date de naissance ya artiste ba ga journaliste ba artiste ba kufa mais ba jour ba mariage ba jour ba asala ki collation et ba na raté bat musu ba décider ya rosala makambo na ba façon musu pour to longa na ba salité ya ba sorte ba makambo ba artiste comédien ba kufela ki asimba ki abisangisa ki mobile asala ki boy to pesa l'information est correcte à la place de roya kokosa likamba munene na gaillard bon et Dieu merci moins de 1000 vues nzambe bolingo voilà alors fidèle ami téléspectateur pona kitana mama mutema ndambu oh là là musalo oyo nzambe na bibele voilà kolala na lamuki na nga ka boye na oki na nga de oyokana ba choc na nga ya ba phénomène esobe hein couleur mama choc de na ba bisinga noka bana quarantaine mise à quarantaine isu ndeni nzombe allez elongo wana babengi na telefone yoka na video tala na video na video so esali nini nzambe oh regardez l'artiste c'est pas comme orgueilleux et bino ba fan bo pesa tout ba motema moto moko oh là là il y a une chance na vérifier information avant na ya na télévision omolite kuna yo mtolo ba makam na bangot briefer la merveille aboudé ba fanatique na ye alobeli bango mabe en plus président na ye Freddy Mbali Osombo alobeli ba fanatique
alobi mabe tosepeli te nabi bon nayoka nanu makambo oyo bino boolobaki balobi mabe parce qu'il y a des gens oyo message ekoleka me bango bacomprendre yango na bafaçon mosusu esengi to maniola yango na bandenge mosusu. J'aimerais bien suivre vidéo oyo circuler trop ya Tontine Lindon Kardasha Brufi la merveille et puis à président Fodi Mbali Osombo et puis to analyser après. Donc voilà. Oh là là. Okumaka te ni na WhatsApp ni na Facebook siko jour anniversaire na ye koke ozino pe courage okomelinga linda e boni kapi na zongi bien pour na promenade ulotsuka noka wana oselaka video anniversaire na ngai est-ce qu'il y a un sens est-ce qu'il y a un sens il y a un sens Gana c'est une vidéo ou bien gato commenter yom to sombe vraiment voilà tobeta na Linda Kardasha siba tozana ya papa Fodi Mbali Osombo mambalio yambalio voilà. Alors ba vidéo batindelenga yango ba message ba Linda Kardasha asiliki akolo babongo te tosenga bango ba vidéo parce que tozala ba fan na bango balinga tolinga bango mingi yango tosenga ba vidéo ya mobosola na star wana na messenger soit na WhatsApp ozwa numéro na ndenge baleka na bémission tosenga ba vidéo na ndenge bien bango pe yalaka air moko okomeli ye boye a répondre na ete yango wana ya mo baye na ojuka ya bon service obiselanga vidéo nzambe na bibele ngwendo soki natali nanu nazwi message on a deux volets. Premier volet ezali nos artistes deux fois aussi biso ba journaliste tozala ba victime ya ba traitement oyo botraitaka ba fan na bino entre autres fanatique akoko melo bonjour na sepela na yo otangi yango mo répondre te eza manque à considération journaliste akoko biso bonjour comment tu vas ba to ça l'émission otangi yango mo répondre te eza ya parmi ba comportement oyo ba fanatique na bino pe mingi ba déploraka bokokuta na fanatique na lieu public asengi yo photo mutu ayebisaki ozala moto ya kovanda na ndako fanatique te mutu ayebisaki olekaka na télévision fan te yo moko desidaki okoma femme ou homme public bakanga nao photo bazwa nao selfie finalement ntango bomibengaka bastar yango baartiste yango bokopiaka ata te bato libanda ata kokopie wana premier volet eloko bafanatique na bino badeploraka mwa mokie. Alors deuxième de chose ezali na bandeko bayambi message ya Brufi na président Mbali Osombo namona pe Aminata son père pasaki vidéo moko ya ba Jean Kaya oyo mais eza vrai eza normal eza logique d'ailleurs bango pe kate mba victime na ba journaliste ba victime makambo oyo mutu akotindi one fiske lien émission na ye ata merci oloba te ata merci ya pamba oloba te basali atindi yo lien émission badédicace yo pe na kati émission wana mata merci oloba te ensuite akotindi lo film ya nina gag na ye acréé ta mosusu mwa groupe mo bo atindi yo nini ata merci ata suggestion ezalaka te bino oza makasi ka na ofinga okomaka te okolamukaka eboma te boye yeye mwana mama selanga video ko ata yo moko mama alinga alobaka yo si omona ata yo moko mutu okomelaka bon soki eza par exemple okutani na vie pour la première fois on comprend tout ça vidéo ko anniversaire nanga eza jour boye nauta oza na tournage ya bandeko ya Congo Amerika namonaki artiste Lianza coup de chapeau basali ba vidéo ba modero basali ba vidéo mutu pena yeka boyo ya mbongo te eloko te fanatique ka basali ba vidéo na lieu ya tournage s'il vous plaît na lemba voilà na lemba mais na mutu de abo s'échanger ba numéro
mbote te namonaki yo na filme boye kutu osalaki mabe to tosalaki bien ezalaka te mbala moko selanga video ata yo moko ndeko mbali ndeko mwasi bino bato boyambi eloko bien te c'était juste une façon ya koloba ke baza baartiste na bino ezalaka mbongo te po moto asala video artiste asala service moko ezalaka mbongo te po bavivra mpe ka mpo na bino kaka oyo nake koprese na anniversaire nakake koprese place boye bino oka mopesa bango bacope mais au moins bacomprenaka mpe ke lelo akoki kotika mpe mosala wana estime oyo ozala nango envers ye etant ke artiste ekotikala lelo kutu artiste aopela kutu basuccès mbote na nzela opesaka ete mais boswani na whatsapp boswani na facebook mais tant comme mon anniversaire c'est là en vidéo oh là là franchement hein soki basali mbongo bakoma kosenga bambongo malgré ça mosala bon bakoki mpe osengela mbongo tomeka un tout petit peu kochanger baartiste bana bafaute na bango mais ete na cas oyo botindelenga message napesa point de vue na ngai Fallon Bitodi mabe eza te namoni mabe te parce que moi aussi je suis victime parfois il y a des gens qui m'envoient des messages Fallon anniversaire à moi na ngai nasepelaka nango c'est les voice il y a pas de souci c'est les vidéos non ça nanga mais na bana kotala liboso nanu mpo na yambi yo directement na bana kotala conversation ya ngai na yo ezala ndeni est-ce que nakomeli nga kutu moto omonaka ata mosu numéro na télévision nakomeli oba bonjour natindeli oba lien ata liboko tozongisa te ale jour yoki besoin nde obengana se elo video ata yo moko mise en quarantaine oyo ezoluka mpe baproblème Jésus Christ hein nobaki mabaka ekomi ya mise en quarantaine nzambe oyoka motu nayebi te yaya baporte-monnaie magique bake we bandeko bamibengaka ngai aporte-monnaie magique heureusement kabasele René a la porte-monnaie magique te hein mon vieux JP Aloma la grande mamie Kangoudi ba porte-monnaie magique boke wapi mise en quarantaine yango yo confinement yango yo ba porte-monnaie magique donc elo au moins na poche ne ko ya mbala moko virango na compte mo songolo paka bino pe bato ba porte-monnaie magique bino ba grand prêtre bombenga porte-monnaie magique bino pe susu ba banque eza okanga non bino eza magique poti ko kosa biso couleur nakosi ba porte-monnaie magique te ba gens bakangi n'est-ce pas et bango c'est magique babimisa ba porte-monnaie magique ça msa yango ba réclamer poani voilà en tout cas c'est juste une façon ya web sabino bo garder ba relation bien artiste la bino quand nengo solisa ke bien bonjour non ndeni ni bien et des fois pas comme les messages à répondre en retard et le peut-être ka boa kisio à cause d'un message ebelé à répondre yo kaka la plupart des artistes la biso ya ba gay pena na yebité hein bango ne so approcher ye basola na bango bien bon comme c'est le qu'on est bon na comme ça on te s'il vous plaît comme ça on bon te comprendre on a ndenge ya mabete ezaka juste baba mota likas kutazi routière donc au PC gentillesse au ko encourager financièrement bosola na ndenga bien ata jour aux appels après tant soit pressé on est le robot le ko la bosola déjà bien bonjour boni na tela ki place bon micro na monoté ko sola mo mbango na caché pe ya représenter ngeza 200 ngeza 500 ngeza 1000 par rapport à mon nde bozaka bino mbala pe on a nenga ke to sala de famille ah on quitter l'opé. Donc à la place de juger directement, il faut au tali à gauche, au tali à droite ou analyser la situation et puis au petit point de vue. Donc d'un point de vue, moi je n'ai pas à condamner notre frère, notre artiste pour vivre la meuf parce qu'elle m'a remboursé solo. Elle m'a remboursé solo pour attaquer qui peut faire la ngaï. N'est-ce pas mise en quarantaine. Voilà, clin d'œil spécial au son excellence. Monsieur l'honorable René Kabassé de Bruxelles, Madame Mami Kangoudi, Bandeko la Bissonion sur la diaspora, je vous amour, je vous aime. Non pas que nous avons un confinement, mais nous avons raté parce que les partenaires sont tellement efficaces que les allées zater, ils vont comprendre couleur. Il faut parfois sélectionner des partenaires aussi. Ceux qui ont sélectionné, ils ont minute na soukarat. Voilà. Alors, dernier sujet na biso ya lelo. Bandeko batali. Ah, couleur. On t'a bon likolo. Pour rappeler la camera qui fait. Non pas qui est-ce qu'il y a solo? Oh ezaïe. Asalni.
balakisi ye libanda ebimi ndenge nini na page na ye amipublie quoi asali role ya kozala sexy mpo ya moto mibali ye mode aloba na banini nalingaka mibali bamna aloba botala bagag bomona aidi aloba nalingaka mibali mais il y a une dame hein? Tant que non malembe parce que parfois il y a des choses qui se passent dans le milieu internet oyo atolobi okomisa ngo église mais olukaka okweyisama au fait lobi batindeli nga lien namoni koko moko bon parce qu'elle n'a pas là elle a âge à maman na nga te elle a âge à koko na nga koko moko aoloba bolimbisa mwa moke mpo na olobaka likambo ya age koko wana aofinga aida mpo na age mpe aida bakoza koko na ye nga nayeba koko bangala bazaka mwa petekete mais ye apparemment mpa mongala te nde eti amongala te aza mama ya aida te maza koko ya aida donc koko abota mama abota aida koko ya aida abenge impoli mabe abenge lokuta mabe aloba nde nini mabe aida ngo asali oni na molai nanu oleki na molai na age oleki na age na compte bancaire oleki na compte bancaire e makambo mosusu mpe bisaka na ya bana mike pourkoi bino mikolo bokota yo okoki kozere mama mabala mikolo te makambo bana mikolo okozere yango te ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens au niveau de la Liban, beaucoup aux Arabes, il y a des Mikala, des commissionnaires, autant de pourcentage de Rokoraté, au Siliki. Botine dit voice que non, voilà ma vidéo entre autres Aïda m'a publié a mis publié Moutakala, on a première version, a mis publié Moutakala Instagram na. Oh, le lien na mon en tout cas tout sauf ça. A mère a mon mobile a mona et puis que ça il aura bon pour le cas c'est ni pour la minute on a théâtre stop tout en artiste 5 en 2019 2020 de Kotiboy. Oh bah on a succès Aïda ça parmi 5 personnes. 5 premiers artistes comédiennes. Oh, bah, on a succès. Na rota ba bimika bongo ba vraiment belé mais Aïda na liste on a tout ça les sondages il y a 5 minutes mabe Aïda Rosanga te. Donc na mon nga te place ni ko créer base ya lo lenga saleté bongo. Non. Mais ça na mutu moko a mi sepeli ici au fait. Et c'est le coup est normal. Nga ko na Instagram na nga déjà ko kasu ko publier. Je sais pas sur téléphone, sur les réseaux na zo comprendre. J'ai même eu à demander est-ce que moi na te o débloquer lenga bo débloquer lenga Instagram na comment publier. Ça arrive aussi, c'est pas tout le monde qui bazaka fort de makambu ya. Il y a téléphone, les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde. Comme ça, on a bureau, on a au côté de Facebook, on a statut bateau, on a Instagram, on a opéré que les gens qui te rotent et la mot qui te rotent. Donc, yo vino pendant au travail, au yebi ko mixer ba page nyons, na ba blog nyons. So yo za koko, yo za mona muke. So moi le au moins c'est peut te benga na privé. Pour yo me donner ba information, je pense que ba numéro ba téléphone ba artiste comédien faut ça non on paye. C'est pas ça. Couleur. Nazo bani mabe. Koko, en fait na ba pe bongo te koko finganga. Bonga pa na roza lo wa mwana. Aida. Nzambe na bibele lelo. Nous on est là pour nos artistes. Ceux qui attendent la semaine 2 fois. Pour sali vidéo na yo. Pour le bolamu ya artiste comédien. En tout cas, tu peux être tranquille. Tu fingi bango, o fingi bango na tranquillité nyonso. Mais yo wanoza wana ka te artiste wa déconner oye. Ada salibo yo yo zaka na information ba nyonso yo kam to comme Google. Yo Google, yo mto comme dictionnaire entre nous. Azaki na vidéo na mutu pardon donc gérer les comptes na ye. On a c'est l'indicateur parce que to yo kapé intervention na ye. Ai na mutu anda gérer les comptes. Ça li ke ba yokani souté ayebisi mutango voilà mot de passe nanga na ko me kokota e kota souté mutango comme compliqué ndeke ezalaka et tout au point que a comment publier ba publier mwanza to qu'est-ce qu'on a beau solo une relation qui pour maman nani maman ngo pa ngala mama pa aida ko koko aida koko ngo alobi que azaki na mobali na yezela une relation oyo tango bande ko exister. Et c'est là qui officiellement té. Donc artiste Aïda na mutu oyo le kota nga kombo wana. Po yu biso ta pota kombo té.
na mutu oyo oza na po otanga kombo wana azalaka so na Londres azalaka so na Allemagne soki na mboka nini Aïda abimisa mobali wana te keno ye mobali na ngai tajerelanga biloko abimisa ye te to bazali na bolingo soki bazalaki na bolingo baboyani abimisa komone pourquoi ndimaki baki na relation amoureuse oyo amoni comprendre soki basali théâtre ezalaka mo beno papa mama balingi basala sans cire tindedede soki bakoti na chambre tocomprendre ke bakende kosala likambo maintenant nde Aïda alobi dake non voilà moto yango napesaki bamo de passe na ngai et tout et osalaka comme publier n'importe quoi boke kose désabonner kuna toi micro la bande faut te comprendre peut-être ozalaki petite amie na ye peut-être ozalaki pourquoi koluka abimisa kaka ke bazalaki mosta mbali pourquoi mpona nini na bolingo abimisi ko affiché na ye te na koboyana nde affiché na ye mpona osala yo plaisir encore obenga Aïda lokuta on est tous victimes na yo moto malheureux oza parfaite attention la vie est na basurprise ebele hein wana ba ex wana ba makangu quand tu prends le temps d'étaler ba vie à bato sans kotala sima wana ba ex hein tu te rappelles tant ko déconner hein peut-être que ça na mobali mo peut-être obetele masolo mo sorti massa mo betele masolo ya songolo pakala na téléphone ezali ko pour larguer hein yo comme tout ça sans tâche elamba yesu ku bakataka elamba ya yesu mwana nzombe bakataka donc yo ça sans problème relation amoureuse nyonso oyo eza en distance ata bakotinda na bavideo te ata bakotinda na bafoto te ata foto ya mutu moko mpe soulage moninga ezalaka kaka ata au moins lisolo kaka kino chéri tu bolingo ya distance gu bosala ndeni nango ata kutu o non chéri tu vois maintenant mikolo na okoka te mpo makambo nde ezalaka opesaka exemple mikolo na okoka te machin et tout ezalaka nango na relation en distance parce que ozali bango bamba Aïda mpo atindaki mobali video sati nini oyo mobali nde moto insensé mobali nde moto immature mobali nde moto aza troubadour mobali en tout cas excusez-moi mpo ozala mwa moke mobali nde soki eza mobali c'est que mobali nde parce que ntango yo publie ye bule na nini ya na biloko no te mpo botindanaka yaya yo eloko otindela awa ese réunion otindi kolo otindinga koli o 10 kilo fala na bamitema na biso bafala no peta mosusu ekoarrive un jour ata pondu ata makaya ata mbinzo te eloko benga mpe na otindela odo elakisi nini ntango yo otindelaka aya nde otindela seke yo mpe ata moko ata tala noko couleur ata triangle na o otindelaka Aïda olingi sikoyo tofongola bachaine kaka sikoyo ebima tu penses que nana ayuma ye bana soki eza mabana bien na soki eza vrai Aïda bana otinda bavideo ya kiye sa bilamba na mutu mo songolo l'amour est réciproque yaya owangana ye banda otinda mais ce que tala ko âge ya Aïda alors l'action juste maturité yango abuya no tam so ça n'importe quoi juste maturité ko nani esopi nde nani na bule no tango publie yango na bule ni atika msalo yo nto remplacer biso Aïda otia biso nani mutu oyo bosangani na ye wana aya ofinga ye en quoi ofinga déjà totiena na temps normal ofinga Aïda par rapport à quoi elle a une très belle taille ana taille kitoko elle est visage ne c'est bon oh bino ya teka kino ba live yango bosalaka okosala live te olobi kino na minute oyo baartiste na biso bazwi batrophée en tout cas Aïda abimi kaka boye mbala moko azwi révélation de l'année azwi trophée boye azwi eloko boye olobelango ntina balive no ezala nini baotalo te foka ofinga boza bamarie na bacongolais na baétranger boza mpe na babelle famille quand vous prenez le temps de venir na baréseaux sociaux bandi kofinga bacomédien boza na belle famille pena famille mo benga ko pena bokilo ma bokilo so tsemengi na biso na ba comportement ya mutu moko ya 3e âge mondimi na yo o se rabaisser ya kofinga mutu oyo aza emblème pe ya mboka poto batemisi na yo na Aïda bato babake nana o représenter Congo Aïda yo ozali loko te na artiste musicien déjà yango ekoti ezala euta écoute kosala d'ailleurs ya petola ofingi ye akangisi yo ndeko mama koko
bon non bengo ndiko mama ko te pona ko insulter yo pona boyo tilanga ku je va blé parce que na lingi na mama rakite na monde internet yo kwa to bemise nga clash et so na live non déjà nga e komate tika Aïda tranquille nous ce sœurs biso ba fanatique na ye biso ba partenaire na ye ya mosala to ana poste ya mobali koma mobali olingo bimisa na réseaux sociaux te toi na posta peut-être pour déjà to se désabonner ba côté kuna poto yokelaka ba artiste na biso moi ce que sonne là li sonne pena evandi kitoko na place kake biso moi je parle au nom ya ba fanatique nyonso ba commander na je suis Aïda mon tala vidéo na nga lelo bat ba commander je suis Aïda la kisi nini toi la posta ko ya te succès na ye peut-être ne sali que non ba kadia pemba moi je sais pas ce qui ba tout nini ba derrière ba kadia pemba ngo. Et non, mbali wa lokute. Tu penses quoi ça publier mundo sambusi? Bo publier ki Armand Kasongo ekenda we. Nan na téléphone na yeto ba 100 000 ozaki na ngona ba téléphone. Nan na téléphone ana etola ma Armand Kasongo. Mutu su to monte ke be ma mi osala. Na ba COVID-19 o déjà yaka. Mutu ba kufa ki na Suisse, mutu ba kufa na nini boy. To mémoire zo tonda biso to longa biso ba vidéo ya mitakala. Donc ato publier ki ye na téléphone na mutu. So il faut regarder l'image à dans le téléphone, tu regarder l'image ni à la main na verre na pantalon na mune na verre na chapeau na rose wana. Quand la main en koi koi, mon ba balanda ida. Te bi na bilamba balata. Hein? Na bilamba balata to ye bien. So ko publier na bilamba wana, on te suit. So ko publier mutakala na ye to kolanda te. Déjà quand tu ko se désabonner. Mais j'aimerais avec moi je veux dire avec douleur. Tu as quand même intervention hein. Intervention il y a artiste Aïda voilà par rapport à makambo yo donc ayo ki ngala mutu na ponga habité na kotika ba fan na ngabuité ameko so ba fan malgré na sepeli nango parce que la kisi biso ka forte a pena place mo boye donc oto linga gazala akubi de na mamba télévision voilà Singai et tout ba publier ngai tout donc ni la sem no compte wana déjà piraté compte déjà piraté donc vous se désabonner compte déjà piraté na ndenge naza mutu na ndenge nazomona makambo nakoki kopublier nzoto nanga ata mokolo moko te ata kuti yango elekinga ndenge nini nakosala yango te compte eza piraté compte nanga Instagram ya kala eza piraté se désabonner makambo ya kaka ebele na vie tout ça tangana nyonso mais vrai se désabonner eza te ya grâce eza te ya kolela te eza te ya komitungisa mingi te nzambe moko ayebi ntango moto amataka makambo ezalaka ebele vraiment que Dieu nous donne pesa biso makasi nzambe asunga nyonso eza mipepe koleka Jeux amour merci na bato nyonso to babenga merci na bato nyonso to babengai et merci à maman Vanessa merci maman merci vraiment compte nanga eza Aïda officiel 01 compte nanga eza Aïda officiel 01 oui nzambe akosunga biso babone baomata kaka babone baomata nzambe abatela biso makasi là moi nazokende tournage je pars faire mon travail que ça msala parce que msala wana nde ezoedenga msala wana nde ezopesanga wanga donc na bilo move te na vana ndako babenga Aïda vana ndako pourquoi
Voilà. J'espère que Toyoki ba propos ya Aïda et à moi etambusima ya misu. Mais je comprends juste que dans le moment où Nzamba matisi au escalier, qui na numéro 1 au mata, aussi longtemps au mata, ba problème, ba combat et comme ebele. S'il y aura un message que je vais lancer personnellement à Aïda, et ça relax biso comment on dit relax biso ka makasi aux alango wana biso na posa non na bon côté biso ba fanatique na yo au fait bato balingaka yo bakolingaka yo toujours bakote contactaka na makambo na yo opesaka bango na scène omo ntango latelama na zonke wana comme ça ntango latelama na ya rouge soki ya vert wana na bapantalon minene c'est ce que te fan baza nango posa et distraire yo te continuer pour avancer. Tu as posé au monde au Parlement du Rire Wana. On aimerait bien te voir dans le spectacle, dans le Moka Moussoussou, dans musicien, dans musique, dans partout. Pour te rappeler, dans artiste et comédien, s'il faut qu'on me marque place, quand les phénomènes Mike la Duchesse, et ça sera une bonne chose, en fait. En tout cas, encore une fois, il y a un Koko Wana, au final, qui a dit dans l'objet na Boutou, que ce n'est pas gentil. Osa mami mo osa gentil te au fait. Mami, sincèrement tu n'es pas gentil. Ola tina blouse bena uniforme ba musa bisiko sala. Po finga mwana muki ata aja koko na ata yo mo. Toko tiko so finga ki ba ya Aïda ba ada ilunga c'est bon. Ba rais ba mikolo Aïda. Mais mwana muki pena koko na yo. Ya. Tu ka sali mabata pe koko no ya moi so kola c'est comme est-ce que ba calcula ba data règle. Moi aussi, non? Moi aussi. Tu auras déconné. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Hein, Fallon. Et là, je soutien à Yotoli. Attendez, l'autre m'appelle ce conseil quand même. Tu vois? Il faut par rapport à la morphologie, il faut ça. C'est bon. C'est comme ça. Mais empêcher qu'il peut monter peut-être un conseil na privé, à combien on a commentaire, à finir, peut-être. Mais on va dire d'une manière comment que non, en tout cas, on va tout la couteau ya maman tété Londo. Wana copine nga tete Londo depuis Paris moi c'est ma bondeli à la voix rock na ebisi bino a danger mama wana sora memio na conseil au moins on est sur maternelle ndeti OK nous na okobi bébé na ye ba maman bijou wana bango nyonso ba sentir ce kotala ba sentir nanga mais yo posa na âge ba maman wana ta mususu oka konta ta mususu to legi bango pe na âge Aïda koko nao so sali mabe benga ye na téléphone pour le roi yo na carnet d'adresse ba comédien nyonso makana bango nyonso ka yo mbaya ko yebisa ka yo mto ye bango ko fingete so tsala na liste non normal mais ko fingete ala kuta mama nyonso ala kuta ko yiba nde mobali ni akosi bato ke vana na mboka mususu moment vana na mboka mususu non yo sa musana ye mobali mo soki tonton soki garçon soki gamin aseli ba sentiment na ye ya ba ndeko école primaire par rapport à confinement yim tasali Aïda buzoba no yoku mtu wana na ndeko mbali wana na niveau ya diaspora balo luke na bandenge na bino bo sila na soki vraiment oyaka na bolingo ba artiste na biso te yo ye na ndenge ka o moral est déjà monté na ndenge ba publier ye allez olingo baksa susu likambo susu ya kobanda kofinge po démoraliser na mamamba théâtre déjà produisait artiste et comédien nini oyo produisa oproduit mpena artiste et comédien boye ke yo basalaka mabe esepesa kote ya malamu nini basala esepesa obetela ba mabo voilà c'était le ngwende spécial 10 jours oyo tolobelaki affaire Aïda tolobelaki pe également affaire ya titre le kuta oyo esali ke telemene esobe malgré azalaka moto alobaka te malobi titre le kuta batiaki ye ya lokuta ki akóma na coronavirus or aza na ye na ndako na ye normal et puis tomekaki mpe koéclaircir makambo ya message ya ndeko Aïda pardon ndeko Mbali Osombo na tanti Lune dans le sako bautaki kosala oyo bafani na bango bazwaki yango na ndenge mosusu donc voilà je vous remercie je vous aime beaucoup restez toujours connectés na nouvelle tendance prochain ngwende ça très bientôt là au moment où vous avez l'actualité n'hésitez pas de nous écrire dans numéro na biso numéro on a to kabela yango déjà bino je salue Mami Onema Cappuccino depuis la Belgique Mami Kangoudi depuis la Belgique également Belgique wana ezarada na son excellence Kamoko l'honorable oui peut-être n'a parlé ba bien honorable donc son excellence monsieur l'honorable
René Kabassel de BXL, René Kabassel de Bruxelles, Pistis Moutindou, Mariette depuis l'Allemagne, fils Makaya, bourgeois, hein? Bourgeois gentilhomme, 3 fois de Bundes. Boni Basango Yariga Solo, maestro, confinement, cacato. Voilà, je remercie la grande équipe technique, c'était votre Ngwende, présenté par Falan Bitodi. Derrière la caméra, c'était Couleur. Merci pour l'assistance de Amiral Soda Rosarate, la nouvelle tendance. Bisso, tozala bongo, pas la bisso, en fait. Pas bisso, baran de zarate. Jordan, merci pour le coaching, mais prochaine fois, Ngwende Lelo, Ngwende Oya, na préférence à la carte à bureau, Jordan. Je salue comme ça de loin Gédéon, Judith Ndomba, ça me trouve la nouvelle tendance. Tolingi Bino, Bolingongo, et ça, la Kena Kokokabana, Binote, mais le temps, c'est de. Voilà. Donc, il m'en a dit, on n'a pas de programme, mais ça tellement belé. Surtout, n'hésitez pas, ne bougez même pas. Après, juste, on a Bilo Ramoussou Sakito et Ezo Ia, parce que Mikolo, tu vends l'IPENA actualité. Mikolo, Koto, apparemment. Merci de vous abonner massivement. Tu as 100 000, bossanga grâce, babiso, tu as 100 000, ngane na ozo cadeau. Bino, c'est peut-être, c'est la bino, ngone na mboka, mo, on parle en temps à comboter. Hein? Bande ba fanatique ba maman ngone ba bifala nenga ko kina ba vitesse bo ça va comme na 100 000 abonnés na temps mukeka pa mbama ngone spécial na mboka mususu ça sera un plaisir quoi. Même l'ouvrier mérite son salaire ya onde le kabo bo futa te yango ba ki mabino. Voilà, je vous aime bien, restez toujours connectés sur Nouvelle Tendance. C'était votre Falan Bitodi, la suprême. Allez.